papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Mon âme bénit le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na tendelika. Oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na te. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene, Masiandoki TV, c'est identité, Bundes, oh, maman, abine la cabino, Kakaba, histoire vraie pour essa la bino, ba vraiment kasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na lobaka, Nzamba Lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irene, Masiandoki, et ça la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabandeko, nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba, oh, nanu ba sabona na sitio te, bo sabone na Irene Masiandoki TV parce que biso to betaka masolo solo biso to betaka yo aubergine te. Là na pesi merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ba o ba solara bien plus que lisolo ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa na kati ya Londres respect na moi ça mebla vende ndaku na Versace ya kosamba ezate. Là na moni ya meta balobi meta la brésilienne na kati ya Birmingham me motema vie nanga Jansi Bolanga to kende bongo na Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle balobi Béatrice balobi umela bezacle to kendara bongo na yemoko porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi Tazi Vita Imana pourquoi pas Titi Gracie ya Bundes banque merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes to bosani TV nanga Willy Musheni koda mboka ya Willy Musheni balobi koda mboka tozo kende kaka bongo bamure nyonso avant ya kobanda lisolo na zoyebisa bino bomonde bota lisolo bomona fiche ototie wana soirée liputa balobi sava inda na kati ya Allemagne balobi samedi le 11 mars 2023 parti à 20h balobi ekoyinda balobi buffet na 20 €, boko lia boko mela eko simba makasi balobi Allemagne ekoti masolo oyo balobi Jika production nde makambo na kati ya Bundes babi à l'occasion balobi journée de la femme na kati ya Bundes botanga ba contact ba numéro de téléphone ezawana yango na telino tina zobeta masolo na tikeli bino affiche ya soirée liputa ekoyinda makasi na kati ya Bundes bozo ba contact adresse yango wana bo benga biso samedi le 11 mars tokozala kuna balobi tange liputa ndezo boma bango ba bana jiba bebe ba mama SN boaki toko makasi poto ozana bino elongo tozo kende bongo bamure nyonso nazo betela bino lisolo moko vite fait ndenge batu ba mesana ko benga mama Irene batuna ba conseil ezana ndeko moko abengi biso tuna conseil makambo ezo lekela yi balobi mobali kaka te mutu asakanaka na mwasi to mwasi kaka te mutu asakanaka na mobali mutu aka mutu lisolo nazo beteza na ndeko moko ya mwasi azana kati ya Allemagne azali divorcé na bana na mibale aye rapide na Irene Masiandoki TV ko senga ba conseil
bomeka kokomela biso na se ya émission oyo bakomba conseil na bino ekosala bino bien makasi bamama na bapapa ya Jérusalem eske boza kokodia nzombo ya Simondo ya papa na kati ya Irlande azali Jolie Musungai de longue jambe eske bozali mama Chantal Evita toza na posa baconseil na bino ndeko mwasi mere naza na kati ya Allemagne naza divorcé naza na bana mibaye na kati ya Allemagne nakutanaki na mobali moko mobali wana azalaka na France mobali wana ya Allemagne azongaka tozosala love na biso ezokende nango bien problème eza te mais komaki na ta moko boye ndeka tobande koswana mobali alobi na nga bite azolinga ya kovanda vraiment na Allemagne epa na ngai nayebisi nga bi nga naza déjà mwasa mokolo si na divorce soko osali moi geste ekosala moi bien po ezala propre talaka naza pe na bana alobaki problème eza te asangisaki famille na nga na famille na Kinshasa genre kake kosenga fartir mais apesa nanu biloko take kosenga fartir tanga ke kosenga fartir famille na biso yembaki bango ezalaki vraiment bien moi kitoko ba se comprenaki bien mais eloko mo baleki na Kinshasa yebisi nga ba kuti fille moko boye aye na famille ya mobali nde ba kosenga fartir fille wana bande ko filmer tant fille azo filmer zaki vraiment na sentiment ba papa tala na otire ba vidéo azo sala ba vidéo moko ba direct otinda papa bon sko mobali nanga azobenga ye papa leki nanga tanga yebisi nga bona tunaka fi moko boye ba yebisi nga kuna boye sa bien wana mwana grande sœur nanga obo mwana grande sœur na bengyo papa ola benga ota oncle habité abenga adenga kaka papa ana yebisi nga leki nanga ba bifi nga za mamukola kota na ba 27 28 blaza pe mwasi ya mwa munene aza vraiment mbinga bia mwana grande sœur azipe photo ala kinga biye yo fi nga bia okabi mwana grande sœur nanga tellement nga na bokola ya misana obenga kaka papa ok na zi bonne note eleka nango ezaki nango pena gravité bana mama boyo kaliso toza na posa ba conseil na bino mama Irene ti tovandaka mobala ebike nga naza na bana nga mibale nga pe na ebi mobala aza pe na bana mibale abota pe na France bana mibale abota bango na France ndenge expliquer nga na mona ba photo bana mais non na moni pe na bana ngo na miswete bazaki pa mama na bango kuna na France na ebi mobala na bana mibale nga pe na bana mibale to lokwa na bana 4 de côté na e de côté nanga mais loko ni sene ko senga conseil mais ratina zo va na mobile soka Elman po ya ka mingi na ndako nanga o mona ba pele mtezo koto mona mtazo menacer mona na rotina mbonga mwana ngo bone mwana nani akwebisanga mwana leki na e mwana ya na e kaka bongo mama Irene mikweleki azana sœur na e propre azaka na Londres lokwa semeki nanga azaka na Londres mama Irene mikweleki na vandika boye to vaina mobali autaki France ya ki pa na nga fasa la 2 semaines habitant una vandika kabwe mbala moko belle sœur wana abenginga abina zo benga grand frère nazo zoité na téléphone fse tozane abina yedi ka yebise nga za na Allemagne poza na vacances na France aza na congé akosa moi miko na Allemagne yango na bengi na téléphone oko passer nga yi na zui téléphone na nga na passer mobile ko tozaki na mbetu mité tout na ki sene ndenga zo babike obengi suto za suite ya Kinshasa zo tune bongo ya lobi na bengi te bana na benga ki lobi na buto lobi mwana kuna moye teta mwana eza critique bakene kutuna ngalima babi fo basala opération alobi bongo tanga lobi bongo bamoka tuni o mwana nini yango abote zela mwana sœur nanga parce na petit sœur ne bakati tanga bakati minutes ba 15 minutes petit sœur ne a rappelé alobi ke mwana kufi mobile namba magi akufi et ça qui mbe nanga choc abandi kolela na rappelé pe grande sœur belle sœur nanga alobi ke mwana ya na biso akufi na bi mwana ni na bi kasi mobile na yo mwana ne misa akufi na âge 25 ans basali opération na tuni mobile ngabi ya yo za na matanga mwana 25 abi mwana nanga na bota ya 25 ans mutakufi na Kinshasa na yebisengo zaka na bembelo bazaka na France bande ko bolanda lisolo mobile abi anazela mama Irene sala inga bien te abandi kolela ben Afrique sala programme kende zongisa boye elekaki bien bakundi mwana mama Irene par après mobile ko vandisanga alobi na ke nene biso vérité parce que za moi soto sa no vie nde nazabwe na bande ko kosa yo naza na bana 12 bana nzambe boyoka bana 12 azana bana misatu na Angola bana msu na France msu na Congo mwana moko na Angola za 30 ans za pasteur na bi papa bana 12 abiwi na ba mama combien ona boti na basi 5 bana baza 12 mama Irene a komi traumatisé mobala za na bana 12 na ba mama 5 mama Irene alinga balanga mais c'est pourquoi na début ebisa kingaite papa bana 12 ba mama 5 abi oui wana baza bana nga na mona kisoki na ebisa ke ngai ko décourager mama Irene na bandi ko raisonner nga za bana mibale ye 12 loko 14 na bala mobala za na bana 12 mama Irene bana msu baza na Afrika mibale mbana poto loko 10 bana Afrika mama Irene ata na finance toza na problème
tindelanga pesa nga zongisa be maigani esalinga bien te nete soko yebise nga na début nga kozala mie mais soki ebima na famille ozwi na fartir tosomba mpe biloko mpo tokokisa makambo baprojet na biso mama irane esalinga bien te yango naye kosenga conseil bien ke naza divorcé na bana mibale mais mobali aza na bana 12 na bamama 5 mama irene est ce que libalo ekozala mpenza bato bakanisa soki mwasi aboti na mibali ebele nde aza na defo mibali mpe ezalaka defo bomoni lelo mwasi azoluka libala aza na bana mibale mayoki somo ya mobali aza na bana 12 na bamama 5 aye kosenga conseil no mobali abali ete apesile biloko nyonso te mamona quand même famille na ye akende kosenga farti aza na farti na maboko baza na baprojet bazosomba mpe biloko mama irene ekokomprendre mwana mobali oyo aza na mwa balokuta mama irene esisinga mayele azalaka na ndako na ngai yaka ba 2 semaines donc soki ndenge asala na France ba weekend azala awa ba congé sur l'examen awa na Allemagne mama Irene tune nanga conseil na bato na tika nanga libala oyo to pona kozanga kaka libala ngo na ndima mobala bota bana 12 na ba mama 5 mama Irene naza traumatisé moi mbalo azana lokuta moko ya sese mama Irene pesa mibali conseil mibali mingi na poto baza lokuta tout ce ka kuti moi so salaka ozana moi permis ozana vie moko stable so moi lokwa ke ya ko profiter no mama Irene na comprendre moi mbalo ba lokuta ezali bo sunganga est-ce que moi so aza divorcé na bana mibale akobala pe mobalo aza na bana 12 aboti bango na ba mama 5 mama Irene betana lisoko tanga kombo na ngate lobaka na za na kata Allemagne bande ko ba mekano ko commenter ba mekano ko lobelanga na sala nini na continuer procédure libala oyo tona tika nanga mobala bana 12 na ba mama 5 mama Irene na Angola bana baza na Congo bana baza na France baza mibale bo sunganga lokola mama Irene aratisaka masola batute ce que bengo pesi sona osande ba olobeli ndeko abina bete so azana poser ba conseil no ba mourir na ba mourir asala nini a continuer procédure à libala oyo ya mobala bana 12 na ba mama 5 to atika na ye na ba mama nyoso na vandaka na mwasi moko na ndako mama bana na liboso baza na Angola les restes ezaka ba boti ba vandi muke ba kabumega esalinga somo bo pesanga conseil na sala nini mobala eko senga nga libala za na bana 12 aboti na ba mama 5 nga za na bana mibale na tata moko na za divorcé mama Irene bo sunganga betel soko tanga kombote na continuer procédure libala oyo to na sima mele silinga si amona ki famille aza na farti mama Irene mais le kuta ezoleka mingi na sani na mobali oyo mibali mingi baza na poto baza na lokuta moko ba mama to bimisaka basi bata lokuta batu mabe mibali pa lokuta baza yango na lobaka na relation nyo soto okute na mutu na debi yebisa mutu ndengo za leta na yo mutu accepte yo ndengo za ezalaka pasi mutu si bo meseni bo komi na niveau moko boye oyo ke ba vérité ezalaka vraiment pasi makasi ndeko moi ça za d'accord na mobile te par rapport à lokuta na comportement ne combien de fois ba sola makamba bana tanga tuna ka fille azai ko filmer il a fallu lobake wana pe mwana nanga na azai ko filmer wana mwasi munene bongo ya 27 ans mwana na elisusu mwana mso na 30 ans na Angola az évangéliste na Angola te yaka mama Irene salinga choc bo pesa nga conseil na continuer procédure libala oyo tonatika yango ndeko mwasi na kati Irene Masiendo ki TV pona kotuna conseil en tout cas bokomela ye bo soulager asala nini landenge bota liso na te mama Irene te affiche wana za makambo koleka na kati Allemagne balobi na date wana kati Allemagne balobi soirée liputa ekozala opesi mbwa aboyi na kati ya SN bandeko nanga kuna eza vraiment buffet za 20 € boya bokolia bokomela ambiance kitoko ndenge na teno bomona adresse eza wana eza na SN babengisi batu ba ville nyonso na Allemagne ba ville nyonso na kati Allemagne de konanga olela bisengo okosepela na date wana ya le 11 mars 2023 partir à 20h ezoyinda kuna na SN ko bina ko lia balobi liputa nde makambu tokozala kuna na kati SN le 11 mars balobi 2023 Allemagne na mupepe nango bosala ba soirée mais boya koza soirée ya propre balobi JK production ou mela original tozo kende bongo ba mama ba papa bo tala vraiment ficho malamu bozanga te na date wana toko zela bino toko yamba bino atozaka na Belgique akota yaka SN toko yambo France tozana bino maele ba mama bundese bo umela balobi Allemagne nde makambu na minute Allemagne toke na bino kabwe basala propre ba vrai chéri maputa kitoko ekolata mabaso batambo na bakara bien na kati ya bundes to ana posa ba chéri ya lelo ya tongo tokuta na date le 11 mars 2023 na kati ya SN ekoyinda
Allemagne boumela. Voilà, merci beaucoup tous et la conseil na bino pona ndeko na biso mwasi abala mobali azana bana 12 ba mama 5 to abwa kisana libala batu na rakaka. Yango na Irene Masiendo ki TV bokoma boti la biso ba commentaire c'est beau ça la ba voice c'est beau koma na ces émission et ko ça la biso bien toza vraiment na posta ya ba commentaire na bino nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité na confiance c'est identité ya bunde Irene Masiendo ki oh maman abune bete lindezo bo mabango ba bana jiba bébé balobe bete li pro max ngande makambu identité mboko yo to kutani mbala sima soki mwana moto azongi te ba bisou ndenge na ebisaka bino bisou bye. Eh oui, bah tout ninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko oh tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyoso wazala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place d'Azar. Si on mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Tchéni Bino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.